Fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, Bino Bolanda Bisso, nous vous disons déjà merci et surtout salut à vous qui êtes nombreux à nous suivre. La Katia Platon a Bisso merveille mise la gracieuse, toujours développer plus de sujets divers où ils ont fortifié Bananzambe, ils ont mis un peu touché vraiment ils allaient masse mobimba public na Bisso mobimbo Balanda Bisso. Donc Bino merci surtout na ba attention au Pesa Bisso na ba force aux Pesa Bisso na bi vous ma belé à kopesa biso ba force mais et le koto senga bino zaka abonne ma boss abonner massivement la chaîne na biso et ko sa biso bola mon mingi. Là je vois mon sponsor officiel hein, mon coup de pouce oazo pesa ba force belé na kata chaîne oyo hein, c'est hasard ya ba pour moi le maître Bo je te dis merci pour na bola monayo. Là je vois Afonso Mbala babi volant d'or yende mikolo yo nyonso ati vraiment na mutuka po ameka kosunga sunga ka merveille na ndenge ezalaka. Là je dis merci na ba fan na biso nyonso oyo bolinga biso lelo toza na thème moko oyo ezali vraiment très important très capital parce que tozomona na kati ya milieu chrétien na kati ya makambo ya musique emeki un peu kotengama mwa mingi ya mingi kaka nde naloba nga na bengisaka ba pro na kati ya plateau na nga donc so moni ke toye kotombola sujet moko eza très important eningisi mito ya bato vedio toza pe na pro na kati ya plateau na biso lelo tozolobela sujet oyo etangami ya kombo ya il y a un aperçu sur la musique. Tolo Belango, on a invité spécial Nanga, au Tozana na plateau, Docteur Némi Louvoilo. Yende Oyazali, invité spécial Nangai, Torolo. Comme on est là, comme la question, on a quand même au niveau, comment takabalo baka. Donc, on a mis ça déjà parce que c'est un pro, c'est un papa, c'est un docteur, on peut le sous na mambwanzambe. Donc, si on a bengisi na plateau Nanga, ils a juste pour na koluba makambo, oh, et ça les peut passer na mitema ya batozo, kota mwa boulot yeke. Tozana na plateau na ngiv moko loba mingi te parce que yenda za invité yende singela loba belé alors na akapro o ya simbi régime ma réalisation il y a M la grâce TV na plateau na biso le la merveille mise la grâce au côté biso na chante au solo na papa na biso. Voilà, nous voici avec notre docteur Némi Louvoilo papa Shalom. Oui, shalom maman merveille, shalom na équipe Mobimba, et shalom na bayon sobal bazolanda biso. Merci beaucoup papa Shalom kandenge papa lobi alors sur thème autoza lango ya montu ya papa na bike so na bengi so na plateau na ngai ezalaka pona malamu bana nzambe na ba sepela na par rapport à ba intervention na wisala bon bola mingi alors sur sujet oyo lelo to kotina ngo parce que la musique totally c'est un ngam na buso ba chrétien poto lo ba mingi vraiment na ba ngam ba musique profane tende to benga ngo moi musique emeki un peu kotenga mamelo quoi to bengi si papa j'espère que osunga ba na nzambe nyonso oyo bazo zoli ba kwa Olanda buso papa sujet na biki za vaste la musique. Alors pour un commencement na biso introduction na biso nini okoko proposer biso sur la musique. Bon, et loka liboso na linga kina meka kopesa na nzambe merci pour tozo ko aborder sujet aussi la musique. Na kanisi to benga kaka un aperçu pour la conférence te za pe convention te pour tozo temps ebele ya kokundola na mozindo o ba bengi musique. Mais to sala moi ba aperçu tant que bana nzambe basali nzambe pour na kopesa une petite connaissance na ba nyonso bako ba Olanda biso. Voilà. Alors, pour l'introduction, le quoi tobi c'est un aperçu de ton côté mozindo monter dans ton zokaba o essentiel et très important pour na bana nzambe basunga malango pour na côté na musique papa o banda ko kabolela biso ndenge nini musique eza nini et pour ba répartition ya musique eza comment. Bon, et là, liboso, na linga ko pesa deux versets et pesa biso lumière. Premier verset est dans la mukanda ya Ézéchiel chapitre 28 verset 13 pour na bande ko ba otanga. Verset ami balé est dans mukanda ya Genèse chapitre 4 et verset nango 21. OK. Le deux versets au surtout tangi yango ezo laksa biso ba première histoire et loko to bengi musique. Na Ézéchiel bazotel sabiso que na lola musique ezali. Okoka balobi ba tambourin na yo na ba flûte na yo ezalaki na service na yo. Donc lorsque tout le monde a déjà ba instrument wana ezolingi laksa biso que musique existaki déjà na likolo. Et ceux qui totenga na mukanda Genèse balobi parmi ba descendants ya Caïn mwana moko abotamaki ye mutu abandaki ko rassembler azalaki père ya ba onyoso ba jouaka
na ba instrument de la musique. Donc ils ont une musique dans les ciels, puis ils ont une musique sur la terre, ba debi nango. Alors soto meki suko poussa na mukie, to komona en réalité lokola babeti lisolo ya likolo, babeti pe lisolo ya se. Or nyonso eza ko exister et bandaki liboso na likolo avant yana se. Donc c'est que la musique a pour origine les ciels et bandaki na likolo. Et après o ezaki na likolo nde ekitai a na se. Yeah. Maintenant spécifiquement la musique surtout que par définition même tout dans la classe au monde la musique a 7 cordes musique a l'art de mieux combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc sur le la musique est mis balé en réalité pendanga na le belango bongote il y a qu'une seule musique donc musique a moko mais cependant a na ba source d'inspiration différente. Nous avons une source d'inspiration positive, puis nous avons une source d'inspiration négative. Or, na terme ya batna mokili, babenga mingi musique ya nzambe na musique ya mokili. D'où musique chrétienne ou musique profane. Voilà. Alors, et là toko simba ya makasi mama merveille to pe bazolanda biso, selon la Bible, musique et salamaka po na nzambe yemoko. Omoni musique et salamaka po na nzambe yemoko. Objectif ya musique ezalaki liteate, mais objectif ya musique ezalaki ko sanjola nzambe na kati na lokumu na ye. Okotanga pe na mukanda ya psaume balobi et pourtant tu es le saint et tu sièges au milieu des louanges, en quelque sorte au milieu de la musique. Donc musique ezalaki uniquement pour nzambe, pour na ko sanjola ye, pour na ko kumisa ye, pour na ko netola ye. Mais toyebi malamu ke moyini satana ndenga zaki na likolo moi angelu na pole tango akiti na se na mabele pour la toute première fois ayebaki pifo to peu importance ya musique na kati ya âme to ya bomoi ya ba humain, même si aussi na bango moko ba esprit. Mais pour la toute première fois, il faut inspirer les habitants de la terre afin que la musique est comme en faveur naïe. Donc, à dévier les objectifs principaux de la musique. Yango no moni, tozo kabo la musique yango moko kaka mais na ba source d'inspiration mibale. Musique mususu, mutazako inspiré yango eza kolo musique nzambe. Musique mususu ezali satana mutazali ko inspiré yango pour na lokumu naye ko contredire vrai objectif ya musique. Voilà. Nde yango moni babengaka musique profane. Pona nini babengi musique profane bandeko balanda biso bien. Lorsqu'on parle de la musique profane, bazolinga balobela te ke eza na batmo basala la musique bayebi ko sala musique te na sens on a te. Profane o balobaka, ça vient du verbe profaner. Moni profaner, c'est tout ce qui est contre à la sainteté de l'Éternel. Et là, oyo e bulisami po na nzambe. Bongai na dévier objectif nango, nde toko benga acte wana eza acte ya profanation. Alors, tant balobi musique profane, ça dit tonto loba, musique nyonso oyo e dévier au objectif. Au lieu e pesa yemoko kolo musique lokumu e yembela ye. Ekumisa kombo na ye mais na kati kuna okuta bakumisi ngungi okuta bayembeli moustiquaire okuta bayembeli motu. OK, donc et dévier sens nde musique ona lokola elongwe na boko bulisama et kei na sens mususu nde babengi en musique profane. Voilà eloko na liboso na koki ko koloba yango na mametali musique. Voilà, la maramboetali musique papa, tu as vraiment to meke un peu ko limbo la ezali musique o yezo ko profaner donc et bouli samité et dévier objectif et voilà et dévier objectif na bi vraiment ko zala ba point moko très capital pour na ba nzambe mais papa na kati ya musique ya lelo to moni o meki ko pesa biso ba définition je dirais na ko koloba quoi répartition quoi pour auto comprendre mais tout le monde serviteur de Dieu homme de Dieu belé au total a rappelé na musique beti musique qui manque ça peut serviteur de Dieu mais yembeli batu siko na kawana ko talisa biso comment.
Bon, awa na lingi na liboso na meka ko placer chaque chose na esika nango. OK. Tozwi dans Israël. Omoni Israël mama. Bato lelo il faut ba bakisa lisusu koyeba que Israël ezalaki un peuple de l'Éternel mais dans la chair. Donc Israël azali modèle absolu de l'église en termes de choses de Dieu. Israël azalaki peuple, c'est vrai, Nzamba tambolaki na ye, mais Nzambe apesaki ye sacerdoce moko, babengaki yango sacerdoce relative à la chair. Modèle ya repona souverain sacrificateur, modèle ya pardon du péché, biloko nyonso wana ezalaki lokola ombre. Nzambe atambolaki na bango bongo. Soki na lobi bongo ponani, na lobi bongo po batbazo ba psaume nyonso tout est lokola ba modèle a absolu. Bato bazo banzembo nyonso tout est mbamaki na Israël lokola ba modèle a absolu. Pourquoi? Parce que bazalaki peuple de l'Éternel dans la chair. C'est-à-dire David akoki koyemba, Corée akoki koyemba, Dathan akoki koyemba, Intel akoki koyemba, mais ekoki pe kosangana na quelques sentiments charnels. Olandi, exemple bat balobaka, pona nini David ayembelaki ebembe ya Saoul. Wana eza nécromancie te, wana eza boyete. Voilà, donc raison yango na bi bazana nous un modèle absolu pour na biso et église. Biso église tozali un peuple de l'Éternel mais un peuple charnel et lisusuté, un peuple spirituel. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire en termes de la spiritualité, nous devons aussi appliquer même des langages spirituels. Donc ce qui tolingi même toyemba pour Nzambe, il faut nzembo na biso elata elamba ya molimo. Moni parce que ezali ko tirer source d'inspiration na molimo mosantu to na molimo ya Nzambe yemei. Olandi alors siko tango nzembo lelo ndenge tozaboye basali ya Nzambe en termes ya bayembi bandeko na biso bayembi ouais tango bayembi banzembo eke bayembeli moto eke bayembeli eloko automatiquement bakozwa ba base na bango na ba psaume ndenge ba David bayembaki mais ba commettre erreur ba éviter que avant ba David musique et salaka nini existaka eutaka na lola. Est-ce que musique wana ya lola yango wana l'absolu de tout oyoyo ekomami na peuple israélien. Donc je pense que bandeko wana soki basali bongo bayebake basali mabe bayembi mabe. Mais une chose aussi est vraie. Nakoki koyembela Nzambe mais na kati ya loyembo nazoyembela Nzambe kombo ya moto etangami. On comprend? Kombo ya eloko etangami. Il faut ezala en termes du témoignage de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire contenu ya gloire po ezo revenir na nzembo wana eza kombo ya moto etangami te mais ezali oyo asaleli moto yo kombo etangami. Maintenant soki nzembo ekependa tout droit na gloire ya moto là maintenant nzembo wana est dévié objectif nango to bengi yango chanson profane même si moto yango aza chrétien connu de tout le monde. Même si babetelaki maboko donc nzembo wana devant Dieu comme une chanson profane. Alors papa na eza pe na ba norme o eza ko exister na kati ya musique po ebanda opesa Nzambe lokumu. Oui, ba norme ezali Koyeba par exemple norme liboso mpema oyo epemi nzembo euti wapi babengi yango inspiration moni parce que même un musicien oyo ayamba yesu te lokola kolo pe mobix akoki koyembela Nzambe par la connaissance parce que il connaît to ayebi malamu que Dieu existe ayebi malamu que Jésus-Christ est Seigneur par la connaissance mais non pas par la vie azobika yango te. Alors, ceux qui sont musiciens en Nzambe, alingi ayembela Nzambe, asalela Nzambe nzembo eloko liboso, il faut pas asalela Nzambe nzembo wana en termes seulement de la connaissance. Non, parce que nzembo ezo lokola bile ya Nzambe. Il fait à la inspiration. Nzambe moko lobaka leo na lina lia mfumbo. Leo na lina lia madesu ya kinzembo sikoyo. Olandi maintenant akokeni na deuxième facteur na ezali maintenant connaissance. Na bayina liboso eza source d'inspiration. Eloko liboso critère makasi ngwana il faut nzembo wana epemama yango no moni muto azoyembela Nzambe to moyembi kati na nkolo Yesu Kristo esuki ye kaka te kozana mongongo malamu esuki ye kaka te
kozala na connaissance de la parole. Mais eloko ya liboso ba inspiration. Est-ce que azali sanduku oyo nzambe azali kopema to pe molimo mosantu azali ko inspirer banzembo wana eloko ya liboso. Ouais. Eloko ya mibale moto wana maintenant il faut pe azala na boyebi ya liloba nzambe. Po nzambe akoki kopema kati na yo, mais soki boyebi ezali te. Ozomona ozala na makoki te ya ko étaler inspiration wana par rapport à ba écriture. Na kopesa exemple moko. Mama merveille oza mwasi bazui soso. Toyebi soso aza musuni kitoko musuni lengi. Ba pesio balobi lambaye. Olandi ngai mutu na lingi na lia na pesio soso. Ya wana source d'inspiration. Lambelanga soso. Sikoyo yo zui soso kote na cuisine, connaissance ya kolamba soso ezate. Ozui soso otie na nzungu sopima ozui bilongo so mama otie okangi. Oyebite bakataka, oyebite bachake loko songolo, oyebite bachake loko pakala, po soupu ebima elengi. Voilà maintenant deuxième principe, c'est-à-dire avoir aussi la connaissance. Exemple nzambabi, moi na yemba si molimo santo. Siko yo za na connaissance te na Bible na marametali molimo santo. Eso bando zongela ka molimo santo, molimo santo, molimo santo, molimo. Non non non. Faut que vous ayez la connaissance. Voilà, deuxième chose, c'est très important dans ma metali, le principe ça la nzembo pona nzambe. Troisième chose, il faut na aussi capacité ya na ebité na robenga ngonini oyeba musique, oyeba arrangement, hein, oyeba do, oyeba ré, oyeba biloko wana nyonso. Même si ozala sec, mélodie, hein. Oui, sur le David tangazo yemba Rolanda même ba pause même ba boezali si mon nzembo pe senga ba biloko wana nyonso to. Voilà, moi quelques principes ya mukena na rotali sayo pour na koyembela nzambe ya wana. Pour koyembela nzambe mena yo ki obetelo mo a inspiration. Est-ce que et koki cause la peu possible que muntu oyo amsusu azana ye chrétien te andima na yesu lokola mokondi pe mobikisite et que nkolo na bomo ya eko inspiré yepe et non ayembela muntu mais ayembeli pe nzambe. Ça pourrait se faire aussi? Oui, Dieu est le tout puissant. Dieu est le tout puissant en termes de parler, en termes de donner un message. Dieu peut utiliser aussi un animal. Nzamba golo ba pe na nzela ya nyama. Mais azui nyama wana te comme un instrument approprié. Azui nyama wana comme une occasion circonstancielle. Dieu peut le faire. C'est-à-dire à sali yango na bonzambe na ye une fois. Et puis il se retire. Donc à koki ko sala à un païen te un objet approprié yé à utiliser pour na banzemo non mais d'une manière circonstancielle ça peut, oui ça peut, parce que tout le monde dit bon natanga juste comme na moni les défunts King Kester na belé pe baba yembela pe nzambe ndeti le défunt King Kester na mona pe na banzembo na yepe ameke ko yembela pe nkolo son ke ayembela mwasi ou soit ape salité ya mais ayembeli nzambe. Par rapport à nzembo wana est-ce que ezalaki vraiment norme na ba kokumisa nzambe mbe ezalaki dévié peut-être? Bon na lobango atana ba voler mi balito misato bande obalanda biso baza na bokebi eloko na liboso nzambe aliaka eloko na maboko ya moto oyo ye apodite nzambe azana bongo ya wana principe de l'éternel comme Dieu. Ce que na Bible balobi l'éternel portant un regard favorable à Caïn et à son offrande, mais il n'apporta pas un regard favorable à Abel et à son offrande. Donc ba offrande na bango temte bangse na nzambe eloko sepeli saki na nzambe zalaki bango bato. Abel sepeli si nzambe bon offrande na ye komi meilleur. C'est-à-dire ceux qui aiment na yo et sepeli si nanu nzambe te même na kati ya nzembo wana ocha kombo ya nzambe 1000 fois yeba na ba principe nanu ya nzambe eza pasi palia biloko na yo wana eloko liboso. Eloko mibale, oui, un être humain même si aza païen il peut reconnaître son Dieu comme son créateur. Amoni ke non na saleli pe mokili mingi na yemba ta nzembo moko pona oyo akelanga.
je pense que ekozala pe malamu mingi, mais à s'attendre te ke na nzela na ngonde akobika po batu babikelaka bongo te. Lobiko ezali en acceptant Jésus-Christ sincèrement comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire lingo lobate ke na bu jeunesse na tangu na makas na yembeli mokili, tangu naza na yembeli makamnyo sa mokili, bon siko tangu na bani ko sentir que moi libume bani ko sala nga pasi, moi lokole bani ko nyata mabe, na bani ko sentir pena ke naza suna mikole belete, tika na yembela na nga ta nzambe. Moni croyant que peut-être yango na ndeko za nzela na nga lobiko te. Wana eza ngo ba acte de reconnaissance d'un être humain et pas ya nzambe na ye mokeli. Oui, akoki pe ko recevoir bénédiction na part nango. Nzamba bimiseli emoyi. Ozomona, apesi epema. Ozomona lo wango akobima pe boye na ba sens wana, mais en termes ya kokoma héritier du Christ, héritier de Dieu pardon, ou co-héritier du Christ, na sens wana jamais. Wana deuxième volet. Et troisième volet, oui, akoki pe ko yembela nzambe na sens kaka ya kotika histoire na ye na sa mokili que quelqu'un a aimé la rapé nzambe. Mais Ecclésias a fait biso leçon à lobby, mieux vaut écouter les chants d'un sage, pardon, mieux vaut écouter la réprimande des sages que d'entendre les chants des personnes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, banzembo wana pona biso église corps ya Christ n'a rien à voir de l'édification. Moni n'a rien à voir de l'édification, n'a rien à voir en termes de la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Donc, ça na édification te tomeki kolanda quand même par rapport à la question na biso toza nango vraiment pour la musique. Mais papa, na kati ya koyembela nzambe. Est-ce que ezape na ba terme approprié oyo mutu akoki ko rédiger nango texte pour ayemba asala pena lo yembo pour abeta ngona ndenge ya musique? Mais oui maman, oui. Oui, Dieu, c'est un grand majestueux. C'est un grand roi. Devant lui, tant on peut sa gloire, même la chanson, et ça n'a pas terme. Il faut, tant on peut on a devant un grand roi. On peut utiliser n'importe quel terme. Pour un langage spirituel. Pour même en termes de l'intercession, il y a plein de temps, mais le problème n'est pas en Zambie. Balobi, vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc, il y a une manière. Il y a une sola na mokonzi. Koyembe la mokonzi. Koloba na mokonzi. Ozomona. Il y a terme. Il faut employer n'importe quel terme. Il faut tala et lobeli nini et loko nini. Pour ni balobi Saint-Esprit assemble la kolega biso. Parce que lui, quand il prie en notre faveur, a utilisé un langage, un soupir inexprimable. Moni, dans Nzambe, aza lokola biso batona mokilité nde tozwaka ba mikonzi mipao na biso. Ke mokonzi mopao viens ngai o tala boye boye boroyo. Nzambe aza muto komemela n'importe quel terme te. Même si oza yanke, omona tala malamu via yanke so ekomi en Christ. Landa est bien. Au sentir que le langage peut changer. Et plus tard, qu'on n'entende pas parmi vous, en termes yamaloba, des paroles déshonnêtes, des propos insensés, des médisances, choses contraires à la bienséance. Donc, voilà. Donc, ça dit, même si les adorations, même si les prières, même si les pardon, même si les nini, il faut employer le terme qu'il faut. Mais papa, naibi vraiment souligner point moko eza très capital. Naibi que oza papa, osunga biso vraiment pour to bengi na plateau na biso eza pour na kofungola biso mémoire. Donc to garder les choses ignorance wana te mais en plus ekota na ba vie na biso pour ekoka kosunga bandeko oyo bazaki na ignorance on a boyebi ekota po ba erreur wana ezongela société oza papa ozotala quand même ba vidéo ou soit ba clip po bandeko na biso bazo sala ba musique oyo ezobetama actuellement pas surtout na communauté na biso congolaise pour na kotanga communauté mu société ou peut-être to fréquenter kate mais tozo fréquenter communauté congolaise yango moni to koti pe mingi na communauté na biso ozoyo ka banzembo ezobima nabike omeka kosunga biso
par rapport à ba titre o ezobimi o bandeko na biso bazobimisa ba malobo ezoloba wana mais kana no koyebisa biso papa na ndenge yo ozoka muziki wana ba maloba nini oto ba maloba lokola Yesu kamata bizu Yesu kamata bizu na banzema moko ebimi Yesu boma moto yo amina chelanga na se amina petina yo mais kana koyebisa biso sikona ba terme bongo. Est-ce que eza monzembo o eza dine pas ya nzambe ou bien eza dévié déjà ndenge yebisi biso dévié déjà ki bonzambe na kati ya banzembo na biso wana. Bon, ma merveille, merci pour la question bandeko bazolanda biso na banana liboso boya omoni particulièrement dans le ba congolais nyonso tout soto bi ba congolais za nango nyonso penda te. Tous les Congolais sérieux qui se respectent, même dans Matéa, même dans Banzembo, même dans la politique, dans le domaine nyonso où bazoko luka osam ça na bon malamu bazali. Mais d'une manière générale, tu utilises un terme à bas congolais, hein? On lingo be komi mi balé comme moi misato. Voilà. Ce qui toke na langage nana loba, ba congolais neti ba banga rapenza les souté. On ne sait pas ce qui depuis ba konzi mboka balobaka multipartisme oyo ememi démocratie dans le sens que okokipe koloba na mokonzi kofinga te mokokipe koloba okokipe kopesa opinion na yo okokipe kopesa pensée na yo okokipe koloba na mokonzi wana osali mabe ozomona siko nayebi te soki pe ba congolais bayebaka nzambe aza mokonzi différent na bakonzi wana que epai na ye tokoki kokende komema kiki congolais te to pe kinoiserie quoi po mona bato mosusu ya province bango balobaka bango basala na bango biloko wana te surtout bato ba Lubumbashi bana na balobaka bango ba différent na bakinois ozomona alors bakinois basali pe sosu mwa baterre na bango na yo kaka so balangila bazalaka pe na mwa bakongo balo na bango bazalaka pe na mwa balangage na bango akiyanke sikoyo bayebaka te ke soki nakomi deja ya nzambe il faut nazwa lolenge wana ya ki culture wana ya mabe na chango a part na kende pa nzambe d'une autre manière po e pa nzambe bakendaka na ndenge nzamba lingaka eza ko na opesa exemple mo terre à terre na uti kolanda na ba télévision président de la République son excellence a salaki appel na consultation. La consultation a bien si ba couche nyonso. C'est-à-dire même ba o baza déconsidéré na société, tout le monde ba kendeki. Mais si ko tala bien, ce ko telemi na porte, o tala batu bazo kota pour na okine kuta na président. Mususu omone na vie, atikala ko lata veste te. Pe alata ka veste talinga ngote. Mais parce que aza interpellé devant un chef, à comprendre que na ko ke na n'importe quel habillement to na lataka. Omoni, je ne pense pas na landi te nyonso leki na kati kuna lisolo. Tozo exemple ba comédien ba kendeki. Toza na ba comédien ba sekisa makasi. Mais na ndimite ke langage ya ko sekisa. Yango ba memaki devant chef de l'État. Ceux qui ba pesa ki ba maloba baloba. Je pense que baloba comme ba un citoyen. Baloba ki comme bateau ba loba devant un chef de l'État. Maintenant, pour la ninité, bateau bayambi Yesu, ba comprendre ngo pe na bonzambe. Et pas nzambe nakoya sans hypocrisie. Olandi, nakoya oyo nga nazali, oyem ta transformer bateau. Mais nakotia na kata concept na ngate n'importe quel est la langage, non. Ça dit na mokuse pour la question na yo, na marmetali musique, bandeko na biso ya musique. Bayebaka eza na ba langage na ba terme mosusu bakoki ko présenter yango te epai ya nzambe non nzambe ngai oyo petit na yo bon na ndimi te mamoto vietelanga na se amonaka nzambe tango nyonso un jour akoko sazarde yango no moni mama limbisa mukie na lola yango monaka ba jeune penda ba te papa so koma lola mais so to tangi na bible to mona ngo. Hein? Là où il y a le trône de l'Éternel, hein? Dans l'Apocalypse. Dans le Liboso. Hein? Au bout de na trône, Daniel a monnaie l'ancien des jours. A mon jeune garçon, a monnaie l'ancien des jours. Yami balé. Tout autour nae, azana 24 jeunes.
mais 24 VA. Et puis nami tout na point ni ka mibange. Ne o comprendre que mibange ba bato ba sila sentiment. Au moins il 24 VA. Banda batika trône ba fukama ba longola bi continue ba boire. Ba millénaire nyonso bazaka bongo. Jamais paka mo koloba na pako nga na fa yo yaka koto. Donc désordre na lo les até pour bolenge ezate. Siko na comprendre c'est comme si ba congolais balinga komema ki noiserie na bango. Ki bolengenisme na bango, hein? Et pas ya nzambe. Nzambe ko benge pasteur, azape na ministère. Nzambe ko benge moyemba pe na don na koyemba. Mais okutake atiki bakiboyete, bakibo bangote. Donc là on a lo makasi c'est que il faut toye bango. Nzambe ko benga au délinquant, nzambe ko benga aux avoyous, nzambe ko bengo na ndenge nyonso ko bengo même si yo mto simbaki dictionnaire ya lango yo baloba na gisasa wana ya bayanke yo mto zali na dictionnaire nango, mais une fois comme serviteur de Christ en termes de ministère ou en termes ya banzembo, il faut y balangage nini okoloba na nzambe. Donc nyonso tout est maman. C'est comme ndeti na banzembo a bongo papa pour nous un peu clair. Tout qui est non clair. Pour nous na posa bana nzamba sunga ma une fois pour toutes. C'est comme banzembo a bongo. Est-ce que ils ont édifié peuple de Dieu? Nzambe pe ayo kyango mbala moko po selon ba commentaire na mona ki pe abatu ba meki ko commenter que non ndeti na ba genre banzembo na Yesu kamata bisu. To saluer Nzambe. Yesu kamata bisu. Si on tangi bien, nesi na Romain batini de biso. To saluer les uns aux autres par un saint baiser. Nzambe batikala ozwa baiser ya mutu moko na mokili baiser on peut za trahison. Ezala baiser à Jida. Bon, alors na évité, il est peut-être azaki inspiré mais on ne sait pas vraiment là tu as commentaire rebelle na kati on a. Alors, oyo ya Yesu tselanga na se oh petit na yo. Nzemba bongo papa. Est-ce que nkolo ayoki yango pe bamsu abi eza ndenge baloba problème eleki mingi alors à se décontrôler alors a komi ko utiliser ba terme na po nzambe akata likamu na ayoka ipasi ya motema na ndenge to mona ki ana azaki un peu décontrôlé muta bande ko contrôle abande ki ko yeba pasi ya motema na yete mena ba terme na nzambe aki ko exaucer peut-être un peu mama wana oya sala ki bongo nzambien wana azala ki décontrôlé mais nzamba exaucer prière maman merveille je pense que si on commis un cas particulier, là maintenant, ils ont décidé dans Nzambé quelle était l'attitude du dedans de cette maman. Qui dans Nzembo n'est pas dans Nzambé. Ce qui attitude du dedans, ils ont qui sincère. Je pense que n'a pas calamité nae, Dieu peut l'exaucer. Mais à continuer d'été, n'a pas là, n'a pas langage, voilà. À continuer n'a pas langage. Alors ce qui katinae, ils ont lié n'a pas fibres sentimentaux. Il y a qui Congo et il y a qui noiserie en termes de terme. Je pense que là, elle a commis vraiment une grave erreur. Il y a des termes devant Dieu. Mais conseil n'engage que bana nzambe basa en sorte que ba changer ba terme et vous a bien. To même pas nzambe ba terme moko esengedi. E ko le la petam to la ana. Ana le la d'une manière que maloba pezo mango li souté, mais nzamba yoka maloba ana. Ayoka ko le la nae. Si. Je pense que on a coloba. Alors on a des serviteurs peut-être au besoin de la moustiquaire, besoin de la sida, besoin de la mboka, bakoki ko continuer ko yembe lango ou bien ils appellent des conseils. Bon, na outi déjà ko introduire les bandeli, l'objectif principal il y a musique, pe source d'inspiration. Olandi nzamba zozo lokumu, kaka na banzembo ya inspiré et vandi na connaissance, c'est-à-dire na doctrine na ye, bon epesier lokumu. Moni yami balé na uté koloba boy nzembo véritable objectif ya nzembo batindi nzembo te eteya nzembo yete pona koteya wana il faut bat boy bat même ba yembi bino mo boye bango nzembo yete po eteya nzembo ye po sanjola 1 nzambe pe kombo na nzambe nzembo ye po sanjola nzambe na kati ya mitema ya peuple na ye. L'âme de l'homme est sa portée auprès de l'Éternel. Olandi, vraiment. Ce qui nous a écouté, peut-être par connaissance, mais en réalité, ce n'est pas ça l'objectif. Il y a Nzembo. Ministère de la parole, et il y a un objectif, il y a Koyemba, mais il y a un objectif, il y a Koteya. Ce qui est la population,
exemple que moustiquaire eza malamu qui mangungi aux Andes bien, il ne faut pas tout ça les là-bas don de l'Éternel. On ne se sert pas de coupe de l'Éternel pour bisoto melelango masanga. Non 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 non. Beltzazar royaume nae et katanaka pe koyaka parce que a se servaka na ba coupe de l'Éternel. Ba calice, ba coupe, les objets, les encens ya nzambe et tikala uniquement pour un service ya nzambe lingo lo baboy. Ba don, ba capacité spirituelle nzamba tche kat na biso, même ministère, même don koyemba, nzamba chango te po yembele loko mususu. Pour servir qui que ce soit, uniquement il fait servir kakaye. Olandi, ce qui se konga, dalingi na yembela na ngungi. Na moustiquaire, nazala sincère, na yemba ngote en termes du don que Dieu m'a donné. Na comme un instructeur, na instruire batu ke kimangungi. Là c'est l'éducation d'une manière normale. Papa go pesa ngo bana na ye, maman yaya, tout le monde même na quartier. Mais to servir ba don ya nzambe po na biloko wana eza ba risque makasi maman. Ba risque makasi et en plus ba africain pe ba yoka na bango te. Combien de côté ba moustiquaire na bangongi? Combien batei bango ba oyo kaka te ti ba ko toucher bino na se ya démagogie bazwa ba don de l'Éternel ba ko servir yango sans pour autant bino bo fungwa mamisu bino bo kanza ko la vous donner une éducation à la population nzoka bozo servir ba tasse de l'Éternel sans le savoir. Donc on a pe na opesa ngo batoli bande ko na biso ba yembi o vraiment bazana makabo ya nzambe solo toza ko reconnaître ngo bo faire très attention ya ko yembe la biloko moko boye po ba pesi bino pe quelque chose. C'est risque. Pesa toli sala ba campagne mobiliser batou ou utiliser ba don nzambe te. Voilà. Et ça peut se faire aussi muto oyo aibi na koyemba te boko yemba ya mususu koyemba penza aibi koyemba a respecter ba normes ya ba musique mélodie mais à s'appelle quand même c'est un chrétien et que amati salo yembo e pa nkolo akota ne pe studio malgré yebi penza te ba donc vraiment ya koyemba azani na ngote donc venant de Dieu. OK. Donc venant de dire azana ngote mais a s'appelle ayembela nzambe selon ba norme ndenge par expliquer sur ba inspiration azape na connaissance alingi a partager na peuple de Dieu nyonso mazani na likabo wana te ko se faire. Psaume chapitre 150 et lobby que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc tout ce qui respire peut louer l'Éternel. Et même si azana dompté mais il a une respiration à koki ko louer nzambe. C'est possible. Malgré ba ko juger ba corps na e biloko belé mais nzambe azu lokumu. Alors pour l'habillement papa et koki ko zala pe habillement il faut ezala na ba et respecter donc habillement et respecter peut quand même mutu ndenge ni na koki ko s'habiller pour na kokumisa nzambe. Mais maman merveille c'est pratiquement possible. C'est ça qu'on appelle l'éthique. Moni, l'éthique c'est quoi? L'éthique s'identifie aux Hollanda na manière ya koloba, manière ya kolata et manière ya kozala. Tout sacerdote au servir Seigneur, même dans le ministère de la parole, même dans le chant, accoutrement nae, il faut épaisser nzambe lokumu. Parce que ce qui est à origine, selon Genèse chapitre 3, verset 7, Genèse chapitre 3, verset 21, ce qui est à sanité, on a deux sortes d'habillement. On a l'habillement selon l'homme et l'habillement selon Dieu. Tant que sumuki, mutazu makasa, bombi sexe. Donc, habillement selon l'homme, ils ont habillement zobombagara sexe, mais ils ont exposé biloko belé libanda. Mais nzambe tanga monya sepe langote abomi nyamazui po. Bible le dit, Dieu a fait à Adam et à Ève des habits de peau. Il y a une différence entre feuille, ceinture, au basali feuille, et puis habit, à revêture. Donc pour dire que l'habillement selon Dieu doit respecter Moussa Tozo Sala. Et en apporte Paul à conclure à l'obi, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec modestie, et puis épidère. Donc c'est très important, même Namibali, même Nabasi, surtout Banabasi. Donc Marto Makasi, Nabanabasi. Donc moi si Moyembi, devant spectacle, vraiment habillement, ils ont compté Makasi. Papa Nabi Tokoti na point à habillement.
aux appels serviteur de Dieu na bikena amsusu na tokobeta mwa muke libaku na ngone biso mwa libaku tokobeta nango mais pour na ba sœur oyo que akola ta pantalon moi mini jupe tout consort habillement bongo et ça vraiment d'une servante ou bien c'est pas vraiment d'une manière générale. D'une manière générale mais ba servante de Dieu ata ba yembe oyo bate ya biso ba yembe bate ya biso na balo yembo poto mona yam ba gala bazo organiser et ba soirée ba gala ba kene ko yemba pour l'Éternel mais mona ba sœur balati ba robe mo ba bras cassés ba pantalon ba mini jupe on ne sait pas maintenant ba tenia bongo est-ce que ils ont ça vraiment le coup mona ba concordance à banzembo to ba statut bazola te ba mini jupe ba habillement moko eza décente te eza na modestie pe eza sans pudeur eza bilamba o il faut ba servante de l'Éternel ba éviter surtout par rapport ya culture ya peuple o baza liboso na bino parce que habillement aussi quelque part ça fait partie de la culture ya peuple o baza liboso na bino Bible lobi tozala ba occasion de chitite zomona soki peuple ba liboso na ngai et que mini jupe pona bango eza une occasion de chute il faut éviter ça et pantalon ba ekanga meza une occasion de chute il faut éviter ça ouais mais soki toke spécifiquement na ensemble ya elobeli mwana mwasi ye moko ifaye bilamba oyo gêné to gêné te zomona à partir ya esiko ya outil na esiko ya zokende pona spectacle. Donc, plus précisément, pour la servante du Seigneur, en tout cas, habillement, il fait ça d'une manière décente, avec modestie et pudeur. Merci. Très important, merci beaucoup. Papa Néhémie, vraiment, on est déjà presque à la fin de notre chité pendant l'émission. Alors, quelques messages forts, surtout. Mais pour les autres, le sujet très important sur la musique. Alors, un aperçu sur la musique. Alors, cas général, papa, message fort na yo pour na ba nzambe o balanda ki biso lelo na bisika nyoso ba message na kolandela biso ni no koloba na bango. Bon, na koloba pour na ba nzambe ya nyonso bazuli kabo ya koyemba bayeba ke nous avons deux choses dans la Bible. Nous avons ce que nous appelons les salaires et la récompense. Bon, quand on a musika, on fait un subilo rebelle, ça m'a passé. Tous on a c'est-à-dire, nana lo banabana so nzambe, ba yembi nyonso en kolo, o bazuli kaboko ta nzambe, baza la patient, basa musana bango, ndenge sengeli, bacha nzambe en première position, bateka likabote en termes ba producteur, omoni, donc basa il a vraiment nzambe pour na lokumu nzambe. Li foot ya musala toujours sala ezali un jour. Voilà. Mais nandenge ba sala ka disque pour na oteka papa ezali sumote. Bon na moni ade to ko musika e kuluka soto zonga to. Te to zonga te moi parenthèse capote bible na to chuter na biso mais moi parenthèse moi boyeka. Toute une question ni bandena na question na yo. Ndenge ba sala ba musique na bango batie na disque ba oteke la ba na nzango ou ça ba oteka mais ndeti boye comme na ba plateforme à téléchargement nde bazoteka ngo est-ce que ezali sumoto ne terme koteka ndezo sama be. Mais ce qui papa bateka ngo siko to lo. Ya mona terme koteka ta yo moko mwana nzambo zo senti te ko zo teka. Ozo senti te ko zo teka. Ce que to lobi koteka d'une manière ndeto yo kolaki na classe tozo ke dans likambo nini. Hein? Tozo ke dans likambo etali négocio ba faire. Hein? Tozo mo déjà pris tozo mo na capital, tozo mo na pas carte capital wana prix d'achat, prix de vente et bénéfice. Nakata likabo ya nzambe biloko oyo calcul oyo ezala te na lobi mingi na terme lobi koteka montant tazo teka c'est kaza capital asomba ki marchandise atia yango na marché ba client ba sombi alongoli capital na ye atika na bénéfice sikoto ko nango bongo na muto azuli likabo ya nzambe capital ezani c'est pas les dons ya wana capital ya wana ndeye asombi marchandise elingo loba nini nzembo asali Atiango na marché, a bengi sko basa nini. Basomba, est-ce que calcul wana vraiment est propre? Pas bananzan. Moi je pense que c'est propreté. Donc ils na makambo, ils na lolengo esengeli bananzambe basala. Na kaka na démarche wana. Donc azana likabo, ndenya ko yembela nzambe, atiango na ba support. Vous comprenez? Bananzambe ba pamboli ba support wana, bongo revenu wana et sungiye même na vie na ye, même lobi so acha mususu na ba support.
et wana eza ndenge mususu par rapport ya oyo lelo ndenge comme lokola pena commerce ngai nde naye ko intéressé au sala nzembo par rapport ya likaboza nango tozwi nzembo wana totie na marché en réalité objectif na biso ya motuya eza oyo kozongela biso soki mbongo ekoti moke lobi na produire yo lisuta pona nini parce que nazwi bénéfice te elingo oyo banasalaki marché alors totuna na motuna les dons de l'éternel ekoki kotekama. Papa, totuna na mutuna. Ngana les dons de l'éternel côté kama. Mais ngana papa to va na plateau na bike ya bane belé ya ba musicien ba yela ka ba CD. Est-ce que sanga papa ba CD wana yo sombaka to ba CD na ba yaka kopesa yo etant que papa na ba. Je salue mon enfant Mena azo sa ilanza makasi penza bazo tombola mingi lobby na ondi magaza moyembe munene na sela mokili. Je salue sœur Clarisse Capitao azosalela nzambe makasi. Je salue bana nyonso sans pour autant nazanga pe kotanga bakomba za ebele baosa musa nzambe na bango malamu kitoko tant bayelanga ba CD ngana loba na bango boyo na ba CD boyeli ngai nazo pesa ba bengaka contribution moni moi na ngala me na tanga bimisa CD na e na zwaki 50 CD 50 CD s'il vous plaît na niveau na biso église to memi pe mbongo na biso to yebise to lobi o to sombi ba nzembo na yote omoni mais to participer na musalo sali pe ba support oyo po lobi ozo su makoki ya osala nzembo muso chango na ba support mususu pe pesa yo makoki ozanga eloko kolia te eloko kolia te na sala bon. Papa, c'est total bien. Ils ont employé le terme pour qui misara likanisia bana. C'est la même chose, papa. Pour les choses spirituelles, il faut employer des langages spirituels. Donc bana nzambe bakoki ko sala kaka système bazo salome balongoli ba terme wana. Pour épesa sens pe valeur spirituelle, il y a doctrine na biso. Papa, to boite ba terme. Exemple, moi na nzambe azo sala concert pour l'adoration. A bengi bandeko nyonso boya olandi boya boko benga ngo contribution boko benga ngo collecte mais bolongo la terme prix papa to papa yango zo banki ça to boite ezaka le peut-être on changer ba terme ba intention ce qui compte plus ce sont les intentions ba intention wana zo changer te papa l'intention na kielo de na source d'inspiration moi te wana siko et dérouté déjà na nzela nzambe non et dérouté parce que quand j'étais jeune, je peux parler comme un jeune, mais si on a collé dans le bapé le là, mon colo. Terme de papa yeko komisa eloko ngo ya kimukolo. Oui, terme pèse important. Terme pèse important, mais intention, le lobi malam to boya ngote. Intention si ça fait partie, sur intention de kemabe, wane kemabe. Wane kemabe. Merci beaucoup Tondimi Kaka parce que tu as dit que papa a soutenir Bane Bela Nzambe na makambo ya musala o bazaya kotekele ba disque donc to pamboli pe bala Nzambe onyo sana o ba kana ba disque pa ya papa donc ça li vraiment bien makasi ba comprendre que non banzembo nini akoyemba lolenge nini akoyemba po msu papa na yebisa bino ango tende boya kotekele banzembo mais lelo quand même afungoli parenthèse ango na ndenge ya émission et comme la bino pour comprendre papa quelques shalom na bana nyonso oyo olingami na biki otanga kitanga ida ba kombo na bango ngala moni déjà le frère Didier Solution ayaki pena cédé malgo tangi ete be chapé di bakute ma quelques shalom frère Didier Solution ba shalom na e baza ebele nazo apprécier mingi ba texte oyo bazo sala surtout mena za na ba texte mo très fort nazo apprécier mingi ba texte pe naza ko sepela mingi na beta d'âme mais les problèmes aneza même na ministère mutabani musa nzambe lelo aza toujours na erreur oyo akokorija yango plus tard dans une dimapeke pa ya bango lobby ou peut-être que vous allez le quoi erreur lobby va corriger yango ezama donc shalom na bango nyonso tout shalom na les missionnaires à mission shalom na mama richesse pe bana nyonso ben chadai luvoalu et neri luvoalu alpha luvoalu famille mobimba et shalom na alpha omega na Kishasa shalom na ba collègues nyonso bandeko nyonso nzamba pambola bino les missionnaires à mission il y a internet ndenge basambela na poto bino surtout nzamba pambola bino shalom na yo shalom na bino nyonso tout nzamba za lokumu pona pokwa lelo na kombo yesu
Merci beaucoup, papa. Topambolami. Là, je dis merci. Et puis, à Alain Steney. Alain Steney. Hein? Donc, ce qu'on a pour ça, hein? Aux jeans, c'est bien à mi bal. Les chemises, à bien à mi bal. Mais eux, on a au jaïnda. Juste contacter Bisoto, Rokenema, pour to tikyo na kati à maison. Au sali soit na yo malam. Azan biloko moko ya kitoko ba soulier. Bino bat bolinga ba fashion, bolinga kolata, bolinga bokena bandenga ba classique. Hein? Donc, et puis, à Alain Steney na au jaïnda. Na kati ya maison na ye ozwa biloko ekosepesa makasi ekokama na mesure na yo et puis bozala bamapasa te na nzela donc botutana te ozalaka unique à ton genre. Là je dis merci et puis il y a Adama Domingos. Adama Domingos c'est l'homme luxier, hein? Adama Domingos. Veut dire yonde mutana ba luxe belé. Merci et puis il y a Alexis Yamamoto l'homme de chaleur. Merci na bino na so bolinga biso. Na bossa nete mon patrocinador on a continué ke loko po yenda osa bola mon mingi hein c'est hasard ya bapoma. Merci beaucoup. Là je vois toute la famille bapoma ba meilleur vœu na bino place bozali. Ba meilleur vœu na famille nanga mobimba miezi hein na linga bino mingi cité de belles filles. Là, je vous dis merci pour na bino. Aka prom ta simba ki image alelo ki to makasi. Ba bi vient Nzambe ki télévision na ser mabele, hein. Vient Nzambe, muta simba image ki to ko potongala. Merci na bino bozo sa biso. Bon s'abonner juste massivement. Et bien ça biso ba grande fille, et bien ça biso ba grand garçon. Pour na lelo na bi ke bo pambola makina docteur Nemi Louvoaloa, wazaki wana juste na thème na biso to bi un aperçu sur la musique. Na bi ke to pambola mi to za béni. Pour na lelo na linga bino mengi. Eloka na ko isa bino ka yangwana. Au revoir.